Mbote mingi na bande ko balandi oyo bozwi nkonza ko la biso ko malelo na kati na émission na biso bokolanda biso na mozindo makasi po bo découvrir nini makambo efandisi biso na ko malelo mingi si bayoka pe mingi nano bayoki te mingi bamona mingi nano bamoni te na kati na masolo na biso bokolanda biso bokoya ko découvrir qui est Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu depuis 1921 kina mokolo malelo azali kosala bikamwa pe makambo minene na bana na ye oyo yazo mona na bango pe azo ko inspire makambo minene mpona makambo etali mboka na biso pe oyo etali l'homme noir. Nde lelo tozali na kati na lisanga oyo bino moko boko découvrir papa oyo toza na ye elongo bokoyoka kombo na ye ye moko akopesa historique na ye po to découvrir biso nyonso. Mbote kombo na yo nani yo ozali nani pe osalaka papa maloba mboka. Oui, ngai nazwami na kombo ya Mbuta Alumina Lau dia Nzambi. Nazali moko na kati ya babundi ya misala ya Mvuluzi Kimbangu na nzela Loposo Moyindo. Ozali moko na kati ya Mvuluzi Simon Kimbangu na kati ya Loposo Moyindo. Papa mokili mozali kotala yo na kati na etando monene. Tolingi toyeba pamba te tomonaki na ba image esili koleka makambo po lobaki même ba mususu maré tokotaki na mozindo te tolingi toyeba vision nini oyo ezali kati na yo na makambo etali Simon Kimbangu. Merci mingi pona maloba ya liboso vision oyo ezali kati na ngai ezali vision oyo Fumu Kimbangu atikelaki biso ya kobondela Loposo Moyindo mpe na kati ya message na ye oyo ezali ya 1921 ya le 10 septembre oyo alobaki na Mbanga Nsanda yango ete toujours tozo continuer na kokobisa mission wana po na bilako ya lakaki ete Moyindo akokoma Mundele, Mundele akokoma Moyindo. Kasolo ndenge liloba Nzambe ekorataka te soki alobi yango to epimi na prophétie. Mundele akokoma Moyindo, Moyindo akokoma Mundele. Kasi Papa Alumina Lau dia Nzambi nde kombo na yo. Kasi tosili kotala komona yo ete ozali kokota na mozindo makasi kosolola na libota ya Papa Simon Kimbangu. Mikolo elekaki tomonaki yo tolwaki na papa Arama Basolele mikolo mewuti koleka toyoki pe sango yo okutaki kokutana na papa Matorel Diangenda kaka na libota wana ya Simon Kimbangu. Mikolo pe esila koleka toyokaki ozalaka na nkamba bokutana na Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali motambusi ya lingomba Tata Simon Kimbangu. Vision nini ezali na yo na kati na famille ya Simon Kimbangu? Ni ya solo merci mingi pona motuna ya liboso vision nanga oyo ezali na kati ya libota ya Papa Simon Kimbangu parce que mabomba mingi eza na kati ya libota ya Papa Simon Kimbangu. Mabomba oyo ekobikisa mokili oyo ekopesa Congo kimia to ekopesa Afrique kimia ezali na kati ya libota ya Papa Simon Kimbangu. Donc vision na ngai eza ete ndenge bokabwani ekotaki na kati ya libota ya Papa Simon Kimbangu tozalaki toza na posa ete boyokani ezonga po ete boyokani wana ekopesa biso nzela po ete mokili na biso ya Congo to Afrique edeka na kozwa kimia. Donc vision na oyo yo za nango Fumu Kimbangu atindi yo pona kosanisa libota wana bavanda esika moko bazala unir. Kasi na kotala penza maemanso malekaka na lingomba Papa Simon Kimbangu ezala ba honneur na bango ezala ba nzemu na bango lolenge na bango ya kotambisama yango pe ezali ndenge moko epai na yo elingi olobaki yo za kimbangiste Papa Lau dia Nzambi. Oui, biso surtout étant que toza ba Congolais pe ba Africains toza ba kimbangiste wana tokoki koboya yango te ndenge christianisme ndenge ezali ndenge biso pe tozali. Alors na maloba ya yeboko Papa Diangenda Papa Mfuma Longo azali koloba beaucoup plus mingi eza pe na bakimbangiste mosusu baza libanda. Donc biso yeyo oyo Papa Diangenda Mfuma Longo alobelaki
donc nzela kaka oyo ye atikelaki biso yango kaka foto olanda eza so na nzela mosusu te po balobi na ntango ya suka lingombe kotikala moko mpe na ntango ya suka teni kotikala moko c'est vert blanc. Alors biso etake na kotala na miso ya molai tomoni ete tokozala na retard te esengeli tolata deja elamba moko mpe esengeli lingomba etikala moko. Matondo mingi Matondo papa Diasilwa alumina tokuti kolanda yo na mozindo bandeko mpe toza na bango elongo papa deja azali mama azali papa ya Monika Diakese ngai nazali papa Masamuna Diatabao nayebi te na kati na bino papa deja papa moko akozala so na motuna comme ça. Matondo mingi ngai motuna na ngai ezali boye mbote na yo mbutalau nayebi ke tokutani lisusu parce que ekozala ya suka te po mbala tokobanda kokutana tanke tozosolola moboko ya papa Simon Kimbangu à chaque fois tokutanaka mpona kolakisa loposo loyindo valeur mpe grandeur ya papa Simon Kimbangu kasi motuna na ngai ezali boye nayoki yo outi koloba kuna ke déjà kimbangiste ekotikala kaka moko lokola ekotikala kaka moko église ekotikala kaka moko yango nde église kimbangiste elingi koloba ke yo poza kimbangiste mais nakokota na profondeur na baimage oyo tozomona na baetandoike surtout na bainternet ozotonga Yerusalemi na Mbanza-Ngungu obengi yango Yerusalemi village moko na Mbanza-Ngungu na territoire ya Mbanza-Ngungu obengi yango Yerusalemi tandis que église kimbangiste eza na Yerusalemi nango nkamba soki tokobenga yango seke toloba wana eza nkamba de mais papa Simon Kimbangu kiangani oyo aza chef spirituel pe représentant légal de l'église kimbangiste alobi nkamba eza kaka moko meka kotalisa biso na mozindo to pe meka kososolisa bayeba zotala biso. Oui, matondo mingi na motuna wana penza eloko ya nzambe bakomparaka yango te eza te ke soki tata atoki ndako yo mpo kende otonga ndako mpo kende okompara ngo ya tata na yo mais j'espère que nkamba ezali central ezali comme Vatican mais ndenge tozali chaque mutu aza pe na aéroport na ye donc wana eza lokola aéroport international mais na mboka na biso toza na aéroport ya ndolo pe ezali mais toza pe na babi aéroport international eza esika neti ye olingi ozwa okende libanda ya mboka partout dans le monde il faut kende nano na international mais soki bakote mosusu kokemata mpe na oyo ya ndolo osali nini okei donc oyo ya ngai ezali international te mais nkamba nde ezali international ngai ezali juste ka lokola ndolo donc bisiko nakoki kozwa mpe orenda kende international mais na mati nasali na kei mais biso nyonso tu tokozwa kaka signal esika moko tokozwa yango na nkamba matondo mingi nayebi te soki papa ya Monika Diakese oza na motuna kotuna mpo tozonga pa mama Abiga. Merci mingi papa mokonzi ya bule papa Aluna nayoki mpe tolandi ndenge olobi ke nkamba boye biso toza aéroport international te tout ça mais so totali organisation na yo olobi ke ozolanda bakimbangiste okimbangiste to mwana papa Simon Kimbangu mais na organisation na yo ezala na nzoto eza na molimo est-ce que vraiment ozolanda ndenge papa Simon Kimbangu to bakimbangiste basala? Merci mingi mpona motuna wana parce que tokutanaka na bapapa mingi tozwaka mpe mateya mpe mingi tolandaka mpe baarchive ya papa Diangenda mingi ya bolingo mibeko mpe misala alors na likambo ya bolingo mibeko mpe misala yango nde ezali très important mpa na biso alors papa Diangenda fumalongo azali kobaka likambo moko soki olingi ozala un vrai kimbangiste il faut salela bolingo mibeko mpe misala donc etant que nasimbi bolingo mibeko mpe misala j'espère que naza na ligne na bango. Merci nakobakisa mpona motuna wana parce que organisation na tuneli peut-être na matériel d'abord okomona ke bakimbangiste tosalelaka ta mosu okei ozosalela mutu so ozosalisa mutu ozwi ya nkamba otie bon apparemment ici tozomona baminde ezali tozomona biloko nezopela tout ça masan tout ça est-ce que eza likambo mosusu te eza kobatama na nsima wana tokoma? Bon na nsima wana eza na likambo mosusu ezali kobatama te
parce que biso toza na kati ya kolanda matambe ya mvuzi kimbangu mai déjà ne bolobi ke yango tosalelaka déjà même biso ata toke nkamba bakobaki kende kosokola soki olingi obima zwa mabele tout ça eza bapratique mais ntango ndenge toza na mokili ya molimo eza lokola technologie. Alors technologie edéveloppaka jour au jour, donc nako mpe kovanda ke molimo yekoyebisaka ke atuka mpo osala likambo oyo ça va kamata munga wana apesa mutu, donc naza koévolue selon ki spiritualité, parce que bitumba ya kala eza bitumba ya lelo te. Toyebi mpe te ke soki mvuluzi kimbangu pasi mo kimbangu soki azalaki na ntango ntina ntango oyo to ayaka bakisa biso bateknologie nini lisusu, mais nyonso tu wana ezali kaka couvrir na bolingo mibeko mpe na misala mai ezalaka te mabele mpe ezalaka te. Voilà, Mbutala, nga nazotuna question vraiment oyo ezali lié plus na makambo etali église na yo. Alingi na yeba église na yo avant po tokoma lelo na matondo kwa Nzambi. Vision wana ezalaki ozwaki yango epai ya Nzambe to esalemaki ndenge nini nomeka vraiment kolimbolela biso ndenge esalemaki po tokoma lelo na matondo kwa Nzambi. Merci mingi mama Mpanzi Sango, peut-être place oyo nakoya kolibola ngo penza malamu mingi na bato pe baza penza kolanda ngai. Ngai naza moto na uti Congo Central na Mbanzangumu. Le vision na ngai ya koprier na komo ya papa Simon Kimbangu ebandaki na ndako. Malgré bato mingi bakolobaka o bakoyi koloba, mais soki ndeti ke photo na ngai moko nazalaka nango tozalaki mwana mokie ntango na bandaki misala po toza mwa retard ba placer yango te. Donc na bandaki vision ya mvuluzi Kimbangu na ndako, mais libota na ngai ezali ya kosangana na église matondo kwa Nzambe. Da matondo kwa Nzambe eza fondé pa na ngai te. Matondo kwa Nzambe eza fondé epa ya mama apôtre Manchuka Mandiango. Azali kola mais spirituel ya libota na biso tosambelaka kuna. Mais ngai soki nazongi na ndako ngai na musolaka na ba papa de ngenda na sona ba papa kisolokele na surana mvuluzi Kimbangu. Alors kosala ete ndenge tosala na kati ya Lingomba soki mwinda epeli papa Simon Kimbangu ndenge pe babulisaki ye na missioni kuna pe bitumba pe ekomi koya na kati ya matondo kwa Nzambe. Nde papa Simon yalisingaki nazongi na nga na ndako bato bakomi koya kotala nga na ndako nakomi kosesa bango na ndako me nakomi papa Simon Kimbangu salisaka bato na ndako bakonzi baza kotala biso likambo ya Simon Kimbangu eza komonana. En tout cas nde na négligence papa Simon Kimbangu ya kosilikela ngai alobi lokola yo okomi ko négliger musala lokola yo moni ke musala okomi so lokola musique lokola boy lokola vedette. En tout cas il faut kende prison kona kende wapi il faut okende Kinshasa mais na tindi yo tokende kosala Lingomba mais kende esika wana okozwa batu oyo bokobunda na bango mpona makambo ya mboka, c'est-à-dire tangu na ye Kinshasa nakombi kovanda kaka epai ya mutu papa ape suka nango Lingomba oyo matondo kwa Nzambe tobe yango ezaki fondé par apôtre Manchuka. Tango ya kufi ebade su ko fonctionner te ba problème nde batu wana pe beko référer su na ngai obi tozana mwana na biso azalaki na Mbanzangungu azali kosala musala makali kosalisa batu ba maladi bazoya mutu kosalisa bango azate vome tobenga ye po aya asala nini aya ko traiter. Ngape tangu na ye koya babengisaki ngai epai ya mama ya mwasi kombo na ye mama Bena Bayakidi azalaki na problème ya libele baye kobengisa ngai na maladi mosusu de tangu na yaki na sali musala anazongi na ngai pe ponga batinaki ngai na Lingomba ati mabike kende na Kinshasa kozwa bato bokobuna bango mpona mboka. Nde bisika wana na ye kokuta maladi bazebele na kotika bango na pasi te esengeli kaka na salisa bango. Nde tubandika kopiko evre na ye kovanda na kutaki église ezalaki na fonctionnement ya comme église catholique, mais vu que ngai na dede kokutana na ba papa na ngai na ndaku nde na ye komema siko idéologie ya ba papa na ngai voilà na mimi siko idéologie ya ba papa na ngai na kati ya Lingomba oyo. Donc yango ezaki batu soki bendeti baza bayebika à part yo batu kosoteni bayebika eza église Kimbangise eza idéologie na utaka na église te, mais vine ezalaka na ndako so na vane na ndako vona mo ba papa na ngai bayi kosulwa na ngai tuzuzu makambo nyonso bazotalisa ngai.
donc ezalaki neloko wana nayi kosala l'église te. Donc vision ya église matondo kwanza mais ya mama Apotre Mantsuka mais nga na yaki kaka na yaki pona kozwa to komona na mboka lelo à partir ya wana pe nene komona na nzela église tokutana na Pasteur Mokima Kyangani, tokutana na papa Martolin, tokutana na papa Arma, donc ils appellent l'église nazo lekela kaka mais naza penza pona ko éclairer opinion naza penza kimbangiste po konanga za nkole le madima polo ye akangamaka na lowa metango azongi na mboka na mbanza bwila na boko secteur na kati ye mtasalaki église ya liboso ya kimbangiste